Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté bongo dans la prise de fonction. Il y a Denis Sassou Nguesso, homologue na Brazzaville, a outé ko gagner l'élection dernièrement na mboka Brazzaville. PSG boyeba que mokolo alobi anomaki ba directeur de cabinet adjoint na kati ya cabinet na ye. Interpellation ya Israël Mutombo, journaliste oyo ayeba na kombo ya sango babenga kaye bongo sango pour sala kebiso boso na politique. Interpeller sur quelques questions liées à l'actualité. Analyse sebele balobi que liberté d'expression na acte wana ezali déjà entamé par rapport à propos libres oyo journaliste alobaki lors d'une émission. Vous allez mener na Kinshasa un peu à travers la République Kolanda KNB News chaîne ya liboso et pesa kabino ba information ba actualité en continu Kasina Lingala. Nouvelle attaque ya Badef na Beni ba isibiso 3 morts mokoka bola na reportage oyo signé Nathan Siata. 3 personnes bakufaki na nouvelle attaque oyo ezalaki mis à l'actif ya ba rebelle allié de démocratique Fox ADF na entité ya Malibo oyo ezali ko se situer pembeni ya Mamove na territoire ya Beni na Nord Kivu esalamaki mokolo ya lobi mercredi 14 avril na Pokwa. Administrateur ya territoire ya Beni Donaki Bwanande azali kopesa information oyo na presse locale pona ko indiquer que ba victime oyo ba utaki na marché ya Manyama Beu na direction ya commune ya Oisha. Bilan provisoire ezali enregistré suite ya attaque oyo ba rebelle et sali 3 morts. Nazali ko confirmer pe lisusuke disparition ya plusieurs civils ezali ko monana po ete ba oyo bazali na bangonde bazali ko affirmer yango. Pour na part na ye société civile ya secteur ya Benimba ou azali ko préciser que attaque oyo esalemi pembeni ya base ya mission organisation ya Nations Unies pour la stabilisation na Congo MONUSCO. Attaque oyo esalemi pembeni ya base ya MONUSCO ezalaki vers Mamove. Sur place 3 civils nde bakufi na kati na bango couple Kizito oyo bazali ba habitant ya Oisha na mwana mwasi moko. À part bango voiture moko pe ezalaki incendiée. Et 2 autres personnes bazali blessées. Environ 8 personnes bazali prises en otage na basayan oyo ndenge a déclaré Kakule Nzingeni, rapporteur de la société civile locale. Situation sécuritaire na Beni ezali toujours malamu TP à peine ezali ko se rétablir malgré ba opération militaire où ezali lancée depuis octobre 2019. Au moins 100 personnes ba koufi déjà pour na seul mois kaka ya mars oyo uti ko leka d'après ba organisation citoyenne pe ONG locale oyo bazali ko evre kuna na yango bazali ko continuer ko lela na ba kondi ba lukela bango solution pe ba massacre oyo esila une fois pour toutes. Kinshasa il qui partout. Secteur opérationnel ya Ituri ba présenter bongo 7 rebelles Kodeko o bakangaki ba détail bolana na reportage oyo. Secteur opérationnel Ituri a présenté qui lobby na gouverneur ya province 7 rebelles ougandais ya mouvement ougandais Orland Liberation. Ba kangamaki na côté ya ba milice ya Kodeko ba s'allier na ba rebelles ya Kodeko po bazali groupe ya ba rebelle moko oyo ba évoluaka na Uganda basalaka rébellion na bango kuna bazalaki traqué nde bakimaki pe baye kosangana na ba oyo ya Kodeko pour simple raison que République démocratique du Congo eza ami ya Uganda oyo Yoweri Museveni azali kokumbela donc yango ba préféré ba tia ba milice ya Kodeko poa ke bakangama pe basambisama na justice ougandaise ndenge ndeko oyo azali ko expliquer. Kasi oyo yende penza moko ya ba milicien Kodeko bakangaki ye na frontière ya Sud Soudan na République démocratique du Congo avec plus de $5,000 na maboko oyo wapi abandeko kende kosomba minduki boyo kaimo ndenge azali koloba. Kombo na ngai Sami Njabu Zena Goto ngai na mutu wa Kodeko mulendu 100% ya RDPC bakangi ngai na bimi ko takpandroma nazo kende na Kingezi base pona kolanda makambo ya munition ya kusomba ngai mbongo zalaki na nzoto na bimaki na ko tamboka mbongo zalaki $4,500 contribution msusu eza contribution o pasala pa balendu kuna par localité na mususu ezobimana ba marché mkemiki ya nini ya zamba
esengeli koyeba ke arrestation na bango esalemi après reprise ya ba hostilité oyo ba rebelle oyo groupe rebelle oyo ya Codeco ezongeli kosala na population pe na ba FRDC na ba front nyonso depuis samedi 19 avril 2021 na route nationale 27 na ba hauteur ya localité Lopa et Kwandole oyo ezali situé na 38 km na nord ya Djougou. Dans l'entretemps, côté ya Butembo, prière monene et salemaki kuna ndenge bozali komona kaka population ebele ndenge bozali komona boye bayaki awa kosambela nzambe pona kimia ezonga na partie est ya République démocratique du Congo pour 4 ans mokoka Butembo na Beni ezali na kimia te bato bazali kokufa chaque jour nde yangwana basangana ki lokola moto moko a bozali komona bango boye bazali ba chrétien ya ba tendance nyonso ba lembi pe balingi ete nyonso esila yango bayaki awa kosambela nzambe po kimia ya solo ezonga na mboka na bango. Kinshasa il est partout. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté dans la prise de fonction. Il y a Denis Sassou Nguesso. Il y a eu gagné l'élection. Il y a peu de détails dans le reportage. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Zelami Mokolalelo jeudi 15 avril dans la République du Congo. Wapi azokende ko participer à la cérémonie d'investiture. Il y a Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Oyo, azalaki élu pour le 4e mandat Wuta le 6 avril dernier lors de la scrutin présidentiel où azalaki organisé Kuna. 77 ans d'âge, victoire de Denis Sassou Nguesso, azalaki reconnu peut valider la Cour constitutionnelle na Boende abengisi homologue na congolais Félix Tshisekedi Oyo azali pe président en exercice de l'Union africaine pour participer à Milulu au Salema vendredi 16 avril na Brazzaville. To noter que le président est Bamboka et Belé puis Babengi Sami et Milulu yango pour la côté la investiture et président de la République du Congo au azali kokota na 4e mandat na ye azali qui voté massivement to a remporté plus de 80% et ba voix. Kinshasa et l'équipe partout. Le président de la République a nommé le directeur de cabinet adjoint Moussoussou Yassika va remplacer Eberando a commis ministre P. Guilain Nyembo a commis directeur de cabinet titulaire Yassika va koti pour combler Bavidouana. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 79. Vu l'ordonnance numéro 19002 du 25 janvier 2019 portant nomination d'un directeur de cabinet adjoint du président de la République chargé des questions juridiques, politiques, diplomatiques et administratives, vu l'ordonnance numéro 19009 du 6 mars 2019 portant nomination des directeurs de cabinet adjoints du président de la République, vu l'ordonnance numéro 21010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ses articles 3, 30 et 43, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés directeurs de cabinet adjoint du président de la République. 1. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions économiques et financières, M. André Wameso Nkwa Loloki. 2. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, professeur Nicole Boachia Ntumba. 3. Directeur de cabinet adjoint du président de la République en charge du progrès social, M. Olivier Mondongue Bogado. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 14 avril 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 14 avril 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ministre bazali nommé Sikabo bana boye babango moko to ba membre ya gouvernement o ba uti kokota oyo azali bongo VPM to vice premier ministre en charge de masolo environnement Eve Bazaiba azali nani ba détail na portrait na ye oyo ba présenter biso awa epaya Naomi Pilar. Simaye kozala nommé lokola premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à la kaka ko former gouvernement ya ba guerrier. Après 2 longs mois, il y a des discussions. Finalement, lundi 12 avril, Ezalaki Mukolo, équipe gouvernementale ya Sama Lukonde sous Union Sacrée, Ezalaki dévoilé 56 membres, 25%, ya Basipé 80 nouveaux visages. Parmi Bango, Tokuti Madame Eve Bazaiba, 55 ans d'âge, Ye Azali, secrétaire général, ya Mouvement de Libération du Congo, MLC, parti cher ya Jean-Pierre Bemba. Moko ya ba femme élite P modèle pour na basi ebele na mboka na biso. Eve Bazaiba abanda politique na 1990 aux côtés de Etienne Tshisekedi wa Mulumba na Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na Mukuse. Ye a rejoindre MLC na 2006 wapi azalaki parmi les opposantes ya makasi contre ancien régime. Eve Bazaiba azali reconnu na courage pe détermination na ye na opposition. Ye azala moko ya bras droit ya Jean-Pierre Bemba. Mingi atikalaka fidèle lors ya détention ya Jean-Pierre Bemba na Cour pénale internationale CPI utabambula ebele. Eve Bazaiba azali député national kino azala nommé na ordonnance présidentielle lokola vice-premier ministre, premier ministre et environnement. Portefeuille oyo ba confié ezali très vaste au regard ya potentiel ya mboka pe situation géographique au cœur ya bassin du Congo. Parmi les défis ya ministère naye, Madame Eve Bazaiba Massoudi essengeli a doté RDC na une vraie et bonne politique environnementale, surtout na tango oyo ya réchauffement climatique. Essengeli que RDC est bénéficié na ba ressources vertes naye, pe lisusu est bénéficié na ba cours d'eau, pe ba bassin ya fleuve Congo o tozali nango. Yango nde mosala ya ministère ya environnement oyo Madame Eve Bazaiba azali kokumbela masolo. Biso magazine KNB News topesi félicitations pe tokotia maboko pour que nyonso ekende kitoko. Kinshasa et l'équipe partout. El Texco apesi bongo lame de rasoir Nelson Platinum Triple X na ba cadeau ndenge na ndenge bolanda ba détail na reportage oyo. Beltesco mosungi ya mboka aye lisusu kaka ndenge amesana kosunga cette fois-ci aye avec Nelson Platinum Triple X lampe de rasoir oyo atie na disposition ya ba congolais pour na misala ya ndenge na ndenge eza na minu ya kosakana teta kaka bazali kobenga yango Triple X, c'est-à-dire avec lampe de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisila bakwe pe o arranger mutu mandefu sans problème. Lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo epesi sai na mitema ezali ke ba coiffeur nyonso boyoka bien osombi kaka 10 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X oza na droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku, sadi benga kaka na numéro oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltesco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir pona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltesco Platinum Triple X
oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndako pe miroir oyo yo na basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltesco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutiliser lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X bakobanda koenregistre bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltesco. Kinshasa eleki partout. Le monde entier allait célébrer journée mondiale il y a art détail pour la reportage à Naomi Pila. Le 15 avril à chaque année Mokili Mobimbe célèbre la journée mondiale de l'art. Journée ango ezali un objectif ya ko promouvoir pe ko développer diffusion pe jouissance ya art. Art ezali ko nourrir créativité, innovation pe diversité culturelle pour na ba peuple nyonso mokili pe ezali ko jouer rôle moko très important na partage ya ba connaissance pe encouragement ya curiosité pe dialogue. Ya koyeba ezali que développement ya art ezo contribuer également na réalisation ya mokili o ezali libre peu pacifique na yango esengeli ko protéger ba artiste pe liberté artistique makambo ebele ezali ya ko apprendre ko partager na occasion ya célébration ya journée mondiale ya art. Le 15 avril ya chaque année célébration ya journée ya art ezo contribuer na ko renforcer ba lien entre ba création artistique pe société. Yango ezali ko promouvoir meilleure prise ya conscience ya ba diversité, ya ba expression artistique pe ko mettre en valeur contribution ya ba artiste pe développement durable ezali occasion ya kolobela pe éducation artistique ko encourager ba jeune artiste to ba jeune talent peut soutenir l'école ou l'obelaka art. Il faut que nanzela ya art ba culture ya ba monde mosusu et kamiming en Afrique. Il faut que culture africaine ba valeur na biso noir et kamana mikili mosusu. Nanzela ya nini nanzela ya art na biso auto ko valoriser et c'est ko valoriser culture pe art africaine et ko sala que tout s'imposer pe libanda mboka po art ezali ko mema ba culture mosusu ya libanda a na mboka ezali ko changer manière na biso ya komona makambo lelo oyo na venu ya ba réseau social esengeli biso nyonso to en profiter pour koto teka art na biso libanda to pe na mikili misusu ko boya ko soutenir ba artiste to pe art ya biso ezali komi boma biso moko po peuple o ezali na culture te peuple o s'impose te culturellement ezali peuple moko ezali ya kokufa mbela epesami na bakonzi ya mboka mingi na ministre oyo azali kokota ministre ya art asala mosala makasi pour que lobi mokili na biso eyeba na libanda culture na biso pe ba habitude na biso etekama na monde entier pe moyen moko ya ko soutenir ba artiste kozala artiste ezali kozala pauvreté kozala artiste ezali kozala moto apacité kasi kozala artiste ezali moko ya ba valeur o esengeli ezala promu pe ezala encouragé a na République démocratique du Congo o ezali mboka monene etonda kita etonda ba couleur pe etonda ba artiste Kinshasa et l'équipe partout. Qui a récemment remixé son tube légendaire. KNB News, vous allez première chaîne, les amis, qui peut actualité en continu. Kassina Lingala, au Fakabino, ba émission, ndenge pour na koye ba bongo ko sensibiliser pe ko sala ke bolanda TV na ndenge elongobani na ba normes professionnelles. Bolanda extrait oyo ya émission ba bengi na kombo ya bitambola tambola et sikani ni ba analyse beta makasanga. Gouvernement bimi dans quelques jours 3 4 jours 5 jours boromona yango ba remise et reprise tout ça na posa les sous ba polémique ya ba parti politique et puis bo senga nga makambo ze bela wa babo ma parti no se bisa ba député te wana lobango lelo te na lobe mokoleko ya ministre Cheribe Okende baliba mona résultat transport et comme il na Kinshasa bato bazo kemba bato babeta ba makolo ba responsable ba papa sala musala na ministère na olobanga na ebi okulutu nanga Cheribe Okende uzana ko nanga mutetela sala musala ba mona musala na yo
gouvernement ebimi lelo nazo beta sete ezali gouvernement qui la faute to boy o na démissionné o na salibo ba démissionnaire na beta sete to banga nzambe to saba konza l'état bo fete na banda kona bino un ministre ma ko melinga obi dossier ya Willy Bakonga ezali à suivre Willy Bakonga ba rétablir na biloko ko rétablir na Assemblée nationale bo senga batala makamone à détournement coup de chapeau na moto ko belinga na otanga te ministre on est au selo publicité te Willy Bakonga bolande a dossier na e place les ana makala Willy Bakonga a détourné mbongo ya enseignement bolande la problème na avant à ça la saute mouton hein boyebi ka saute mouton na oloba avant zonga na Assemblée nationale bata la dossier à Willy Bakonga soki bakopesa chambre na nini na prison makala na centre de rééducation akende kuna etalinga te. Eza normal te mwasi agangela mobali na ye liboso baninga meka sitomona yango na ba couple belé ezali attitude ya ko décrier ba détail na reportage ya Hervé Zakar. Na ebandeli nsima na ye kokela nyonso tata nzambe akelaki moto. Après moi batango nzambe amonaki que être humain masculin azalaki très seul pe azalaki kosanuye. Malgré présence ya ye moko chaque pourquoi pe présence ya ba être nyonso o bazalaki na mokili ndakisa banyama asi mobali to moto azalaki toujours satisfait. Nzambe ayaki kokela mwasi tiri na côte ya mobali wana ezali ba origine ya mwasi. Kasi selon constitution ya mboka na biso pe Biblia na libala mobali nde chef ya mwasi. Soumission pe respect ezalaka moko ya ba pilier ya libala oyo ezowumela ntango molai. Yango motuna etundami mokolo lelo est-ce que ça permis mwasi agangela mobali na ye surtout soki eza liboso ya bato. Bandeko basi ba respectaka biso ko biso nde tosalaka bango ba respectaka biso likambo ya kosolola muntu wakobenga mwasi na ye mobali na ye na ndako pe chéri na nga tala likambo osalelinga wana nasiliki yango eza bien te osengani bapardon me na balabala okutaka basi basimbi bamibali na bilamba kobimisa kaka malobaka mabe kofinga mobali seke wana risiko bato bazoleka te wana bato batondi wana ndenge basi seke okokuta mpe mwasi mosusu azosala ntina boya alingi alongola ata na bilamba na nzela vraiment biloko wana eza soni makasi. Mwasi jamais akozala likolo ya mobali akoki kointimide mobali te. Mwasi aza moto nzambe apesi biso mpo aide biso mais ntango ozomona mwasi azokanela mobali eza mawa mingi mpo na ngai eza propre mobali nini akoki kokende kobala mwasi ya ndenge wana ya comportement ya ndenge wana yango monaka basi akomi na 40 50 bazobala ete par rapport ya comportement wana za comportement mabe makasi au grand jamais mwasi akoki komange mobali na ye respect na miso ya bakamarade na miso ya bato ata na place oyo azovanda mwasi nyonso babali epa mobali wana auti epa na bango akei aluki mwasi eza teke mwasi akendaki koluka mobali oyo mpo mobali abala ye mobali wana akendaki kobala mwasi wana apesi mbongo uso ata soki apesi mbongo te ata soki avwani na ye ka boye donc il faut mwasi atosaka mobali na ye mpo mobali wana alinga mwasi wana non bacomportement eza bien te mwasi fo ayeba kopesa mobali ne valeur oyeba korespecte toujours na miso ya bacamarade na ye mwasi surtout ye mwasi nde bayebaka vraimen korespecte bamibali na bango te ondeti nga moko personne na oloba makambo mpe komela ngai oteke na mobali namona yango bon basi bazangaka mwa bamanière bamayele ezalaka me mwa ebele te omoni bakomaka na niveau mais eza mabe makasi eza mabe mwasi akóma na niveau wana devant bacamarade ya ye mobali to devant mobali nde ya kobongisa bamomoko oyo eza bien te besolama eza mapropre te lelo yo ozoluka osala eloko ya bongo mpa mobali na yo se ozofongolele mpe porte po mibali mosusu bakokaka bango kosupporte biloko ya bongo te laka amona bamankima wana directement makanisi ezochange amonaka sele mwasi tozala nde kaka baintere malamu naluka oyo akozala na susi na ngai oyeba korespecte ngai susi ezali bayoka kotosa biso mibali na bango po soki bakotosa biso mibali ezala bien ke komakaka biso defa bacamarade to defa bandeko esa propre te
conseil on a pris ça bango ya moko ya ba faiblesse ya mobali pe libala oyo ewumela ntango molai esengeli mwasi azala komikitisa pe soumise selon la Sainte Bible. Kasi soumission ezali synonyme ya kondima nyonso te. Na bandeko basi il faut kotika kokopier basi ya mikili mosusu po culture congolaise ezolakisa ko mobali il faut azala likolo ya mwasi na ye ata na Bible eza bongo yoka pe salela. Kinshasa eleki partout. Na Kindu pe na Kinshasa 3 matchs mokoka et betamaki na compte ya Vodacom Ligue 1 championnat monene betamaka na République démocratique du Congo. Ba détail bolanda na reportage oyo ya Nathan Siata. Avec la 3 matchs ya championnat national ya football ya Vodacom Ligue 1 phase retour et betamaki mokolo ya lobby mercredi 14 avril 2021 na 2 stades ya pays. Na Kinshasa awa na stade Martyr ya Pentecôte na enlever les rideaux. Racing Club ya Kinshasa RCK PAS Vita Club se neutralisaki na score ya 1 but partout. RCK ndazalaki moto ya liboso ya kofongola score na 7e minute na entremise ya Ngaba Makuba avant que Fiston Kalala Mayele aya ko égaliser pour na ba Moscovite na 15e minute. Na ba résultat oyo ba poulain ya Jean-Florent Ibenge Yikwange ba grimper na 3e place avec 42 points pe na 18 sorties. Même nombre de points na ba cheminot ya Saint-Éloi Lupopo oyo bazali 4e na 24 matchs oyo déjà si ba beti kasi bazali na différence ya Bimoko. Kasi na côté ya RCK ye atikali na 7e position na 19 points na 23 sorties. Na match aller AS Vita Club a s'imposa ki na score ya 1-0. Kasi na deuxième rencontre ya jour wana toujours na même installation sportive ba Korbo ya TP Mazembe ya Lubumbashi basalaki bonne promenade na bango ya santé devant ba académicien ya AC Rangers na score ya 4-1. Babi ya TP Mazembe zalaki inscrite na Malien Mustafa Kouyaté na 18e minute, Jean Baleki na 63e minute, pena double moko ya Tanzania Thomas Ulimwengu na 53e minute pe 57e minute. Na boye seul but ya ba académicien ezalaki signé na Kazema Basso na 73e minute. Avec succès oyo, 25 jours après élimination na bango na Ligue des Champions ya CAF, ba poulet ya coach Pamphile Miyayo batikali toujours ba leader na classement avec 46 points na 20 matchs aussi ba beti, tandis que AC Rangers atikali 7e avec 30 points na 22 sorties ya match aussi à beti. Na match aller TP Mazembe a s'imposé ki PKK na score ya 2-0 ezalaki bongo na Lubumbashi. Par ailleurs na Kindu na stade Joseph Kabila Kabange AS Maniema Union imbattable à domicile a s'imposé qui devant FC Renaissance ya Congo Kinshasa na note moko oyo ezalaki ya 1-0. Ba unioniste ba monaki chemin ya filé na 24e minute na entremise ya Lema Sukama. Victoire oyo permettre na ba poulain ya Daouda Lupembe ba monter na deuxième place na classement avec même nombre ya ba points que TP Mazembe, c'est-à-dire 46. Mais na goal moko ya différence. Na 20 matchs oyo ici déjà ba beti ndeti ba Corbeau ya Lubumbashi. Tandis que ba Orange ya capitale congolaise bango bazali sans victoire depuis arrivé à entraîneur na bango Papi Kimoto P batikali toujours na 10e position avec 25 points na 22 matchs oyo déjà ba disputé na match aller. Deux formations ba se neutralisa ki na score il y a 2 buts partout na Kinshasa. Merci pour la finalité na bino na KNB News première chaîne oyo pesa bino ba information en continu kasi na lingala na sima ya kabera moko lelo ya kibongo Hervé Zaka na mopanzi koto yo double poumon petit moté KNB kuna na régie. Merci pour la mosala ki toko ezali ko salema na zaki assister na Naomi Pila pe Nathan Siata azalaki bongo kuna na post-production pe supervision. Joyeux anniversaire na Alpha Molenda, la lumière de la presse. Vous avez célébré Mokonae ya Mbotama Mokolo ya Lelo. Botikala toujours fidèle, pe biso to servir bino d'une manière professionnelle. Magazine.